azala na habitude soki mobali na ngai ye aokita na mutuka te fonga moko na telema nake na embrasser ye, donc je lui fais des câlins et tout consort tokoti ensemble. Mais okomona soki mobali ya ye mama bokilo ata azalaki wapi azoli azotindi koboyaki ayambi mwana na ye asembeli esanki ya ye. Comme ça tu demandes maman pousser nga mpona nini? Arépondanga penzo nga siki aza mobali na moko aza mobali na nga liboso eloko ne kotanga moko navanda na supporta te na koti na chambre nayebisi mobali oki eloko mama no abetelinga ke ye azalaka mwasi no liboso essaye mpe ya koexplike nga eza ndenge nini loba toyoka. Oh non, kokipe yango te oyebi ke naza fils unique ya mama mesana nango bongo. Ekomi soki mobali ayelinga cadeau. Mama bokilo efo azwa. Cadeau na yo ye azwi. Na moni cadeau na ngate na opesa ote. Oyebi ke ozala na basi mibalo kosomba moko tika moko pourquoi? C'est grave. Problème moi ne banda qui koleka. À un moment ekomi soki mba na ngai a osimba mwana te a opia ngambote te directement il faut kota na chambre mama na ye. Makambo e bandi ba partage eza wapi makambo e bandi. Il faut ata ozalaki na bapaya aoleka bino bonsoir ndenge ezalaki akoyabwe non mon amour t'embrasse au moins et si là soki akomi aoleka pe bino bo na chambre maman na ye et soki akoti na chambre maman na ye peut rester une affaire à 2 heures du temps chambre aobima kuna cravate eza ya kofungwama. Hey! Veste eza na maboko. Hey! Diplomate mama muto asimbi. Ovanzo lobi ce n'est pas possible. Donc okomo mona beka moko ondima kutute. Okozwa bilambo ozobimisa bilambo ozopesa bana misala ozozwa badesu ya mobali na yo tie mopanzi keno na osukola me mama bokilo kota tina kati ya chambre no kati ya douche aki azwi badesu ya mobali no ye ake kosukola koloba te. Soki olobi likofi mama na obeta yo o sentir que litame komi mwindu aza mwana na ngai tana kufi te na kosalela ye nyonso. Aye mama muteme esukanga nayebisa mama bokilo na nga na bi okosalela ye nyonso zwaka ye mpe elalaka na ye na mbeto. Arépondra lobi nga ces petites choses wana nde problème. C'est vrai? Na tala ye boye ma miso etanganga. Ce n'est pas possible. Nazeli mobali na nga ye na ebisi. Abetanga na senya na zolo na façon moko tu ne pouvais même pas imaginer. Wana mobali na yo. Mobali. Pourquoi na okoma? Pourquoi okoma tina niveau wana? C'est ma mère. Même s'il lave mes dessous, même s'il fait quoi, ozana droite à koloba. Nazana droite à koloba. Soki tozana rando, na mobali na na ndako, mama wana azana esengo. Soki rando na mobali esili rando na mama bokilo ebandi. Donc yokomi lokolo esclave na ndako ya yoyo moko. À un moment, on va dire vraiment que okokanga penza chambre bien, okangi chambre bien, que on mata na mbeto la na mobali mama bokilo zo ya kotoki bino.
Abindeni ni boka ka chambre boyebi ke boza mobange na ndako. Mobange kutu te. Mais ya bibenga mobange. Ndeni ni boka ka porte boyebi ke boza mobange na ndako. Soki na kangami pe matambo fungola porte bokutanga na kufi botika porte polele. Donc c'est normal die pe amoni yango bi. Amoni yango qui c'est normal. Ah bien non, je vais commencer quand même. On peut pousser seulement la porte, on ne ferme pas avec la clé. Et or, des fois, maman Bokilo est bandit. Si tu passes les rapports sexuels avec ton homme, maman Bokilo a zo diongo la yo. Oh. Azo diongo la bino. Mutu oyo ayaka kokanga ye petite sœur nanga propre ye pe ayaka na butu alali tellement mo ezalaki makasi na butu chaleur eleki ayoki posa mai abite tikanaki na cuisine aki oluka mai na mela koya boya ye kokuta mama mbali nanga ojongola biso boye ye pe alobaki kutu te azwika apuse na kati kopuse na kati webosituki nga mutakala mbali mutakala aza na kati osani. Hey! Hey! Avant de komi ko beta miso so beta miso nazaki koleka mwana mabe leki na yo alukelinga makambo. Hey! Réaction mwana na ye maman soki oza mposa ko stenga ngelo ko beta porte boyeza bientôt monite ba ko kanisela yo mabe. Aloba ngote ya azwa mama na ye bakenda. Na tikala mutakala nga moko likolo mbetu. O bakendeki osala nanga na bino toyebi te. Nanga na bino. Leki nanga lobi ya trop c'est trop. Je vais parler avec maman. Mais c'est un problème anda kunanga. Wana droit ko bimsa problème anda kunanga koma na salon nanga te. Et quand tu s'appelle clôture nanga te et ko souka na kati ya chambre nanga. Soyo meki koloba. Na on supporter les soucis na ini na leki oyanga. Pona nini ko bomba mabe ya mama Bokilo nanga. Pe souka ki wana te. Bakambo eko continue okolala na butu kati ya butu ko situ kozotala mobali aza na mbetu te moko luka mobali aza na kati ya chambre mama na ye ona mama ne pas bien na yeki na mase mama makolo avalala papa bien ça du matin ki o mase mama makolo wana massage intime massage nini éviter c'est que massage intime kosa hein. Coach Ben il faut abandonner la massage intime. Mobali atiki yo na mbetu. Oui. Na butu. Na chambre na bino. Oui. Akei na chambre ya mama na ye. Oui. Ake ko sala ye massage intime. Oui. C'est massage intime banda kala. Oui. Non, on a massé maman pour la bien. Mais nzambo atikali nzambe. Aki ko bimisa ye libanda.